Mission Éco Internationale ezalaki awa na terrain oyo grand séminaire oyo eutiko sila oyo comme thème ezalaki sauver pour sauver. Sauver pour sauver. Donc ezalaki na orateur Père Condé de Paris ayaki uniquement pour na bana Bethesda na population congolaise oyo vraiment bazama ba problème vraiment c'était bien passé par la grâce de Dieu vraiment oyo eza sorti ya séminaire na biso premier jour dans les 30 jours ya séminaire na droite na ngai nazali na coach tozali na coach awa azali na poser ba question. Bonjour coach. Ah bonjour. Boni outi na séminaire siko omoni séminaire eleki ndenge nini? En tout cas les deux amours à liboso séminaire pendant les guitons. Un miracle salami ya makasi. Et salami mutoyo koto moi si na habité son vivre à tamboli mutango banda attention. OK coach oloba nini pona bandeko oyo nanu ba yete lobi ba ya. En tout cas ba yebele place père outi oya moni. Pe le beau ensemble zo sala ba ya ba vivre pour ya rataka na été on est sans commentaire. Voilà, on est allé coach à lobby Père Condé ya rataka na été ce qui kaka bondeli mbalamo nzamba sala kambalamoko. Coach, je crois to libérer na biso yo OK na yo to linga kaka to poser yo question to libérer yo OK na yo. Voilà, tout ça toujours kaka na ba ndeko nyonso ya Bethesda parce que tout ça déjà na fin ya séminaire ya premier jour lelo vraiment et a qui chaleureux. Voilà, un miracle vraiment et salami lelo na premier jour il y a séminaire au Père Condé de Paris à bandi vraiment côté ya et l'équipe malamu. Ah on a na ba musicien ya Bethesda ya Père Condé de Paris. Ba musicien Père Condé de Paris vraiment ba yembi kitoko onction kiti. Parce que tant bazo yemba bato bazo bika pe onction kiti. Voilà, naza awana frère na biso Plamedi et bonjour. Bonjour. Ozaki na séminaire à lelo vraiment petit solo vraiment na ndenge moko en tout cas ba buingi ba kosa vraiment sentiment na yo ezalaki nini na séminaire ya lelo tango ba miracle zo salama na tango zo beta linzenze wana. Donc lelo pena za pena do première journée na biso donc ezalaki pena donc deux fois ezalaki pena qu'il faut to beta pena poto pesa déjà à lire déjà donc ya makambo. Donc marathon na biso e bandi donc lelo mercredi le 8 e bandi lelo. Il y a 30 jours. Thème na biso ça sauver pour sauver. Donc les lots ba miracle salami donc na bengi bato belé na Oshwe 14 commune à Kasavu buba ya vuma donc ba hôtel miracle ndenge ezo salama donc deux fois té. Voilà to songela yo na moni pe Junior la za awa Junior la lingi mingi banzemba ki Congo. Vraiment nzamba ba yembi nyonso yo Junior la frère na biso Junior la sentiment na yo ezalaki nini tango zo yemba. Bon ba liboso donc ya liboso na on a kumisi nanu Seigneur pour être asali ya minene kasi na biso apesi biso souffle pour te okuta na lisusu na mokolo ezali premier jour ya séminaire na biso bandi le 8 septembre 2021. De comme thème nango ezali sauver pour sauver. De ceux qui ont sauvé muninga yeba yope nzambe a récompenser yo. Yango sentiment nango ezali que tant on a moni nanu batu koya kukumisa nzambe do batu koya koyoka parole de Dieu et sala nga nzambe pe na kumisi nzambe po ezali Seigneur peut sauver on a biso. Voilà nazape on a sœur na biso Clarisse, sœur Clarisse vraiment yembi makasi kitoko. Vraiment maman lombongo kutako ça. Parce que yembi vraiment présence en Nzambe kiti. Est-ce qu'on a lobby ba initiative on a tout secret na yo bien eza nini na koyemba. Secret na nga eza prière parce que sa prière to ça le côté. Donc avec prière ndé pesa biso makasi ya koyemba na kata mabonde nzamba osa mambo belé ya minene secret na nga eza prière. Voilà séminaire e bandi lelo vraiment bande ko sika ba yebele. Je crois que yete oyebisa bango nini ba o ba yete nazo sa bango ke ba raté bazo raté donc il faut ba mona mamuzambo azo sala nzambo azanzamba sala mambo be donc azo sa mambo belé donc ba o yete bazo raté donc ba mona nzambo osela bango ya kokamo ya minene elo na ngana sa bango ka ya ngwana.
Voilà, Nzambe Apambola Bino, vraiment dans le micro, c'était votre humble journaliste, le pasteur Flamme d'Angola. Na caméra, tout ça qui na évangéliste Cédric, Makela l'homme valable. Et ça qui une petite interview na ba musicien ya Bethesda Awana Kinshasa. Petope Simbote na ba yembi ya Bethesda na Paris. Nzambe Apambola Bino, Nzambe Apambola Bino. Ciao. Voilà, donc émission Éco Internationale et l'invité Ezo Sala, toujours Moussala Nango avec pasteur Flamme d'Angola. Tout un séminaire, vraiment, le premier jour. Vraiment, moi-même, j'étais présent. C'était bien passé par la grâce de Dieu. Donc, vous allez sortir, les bandes de séminaire. Vous allez sortir à l'église. Dans mon bras droit, il y a Père Condé. Vous Simba, vraiment, Père Condé, à Wanakin. Donc, vous allez bonjour. Bonjour, pasteur Flamme d'Angola. Voilà, tout le monde est vraiment dans le premier jour il y a séminaire au Père Condé de Paris à TI. Vraiment, dans le séminaire où il est mais quand il y a des connaissances, c'est d'habitude dans le monde entier. Bon, Zamba Zonan, le Kumu, Papa Condé, à la République démocratique du Congo. Nabi était Batu Belé Bazalaï Kozelaï. Batu Belé Bazalaï Kozelaï. Séminaire où tous avez causé là, yango et c'est bandi. Toyebi ba séminaire na ndenge le kaka eza première fois te ba o ba mona rabika mo ba mona yango. Na ebi était le ka bien le eza premier jour déjà na kanisa yo moko zala kyana omoni moto ya premier jour ezaka ke bandeli ya lokola almet ba boaki na makala moto na no pelite donc bomona bao baebi Papa Condé de Paris, bao baebi auction nae, bao baebi puissance ndenge Nzambe à travers rakati nae. En tout cas, nous avons un problème, solution rezoable. Voilà, ezali ba partenaire ya Père Condé de Paris, ba pena bazo soutenir œuvre ya Père Condé de Paris et Kendeli Bosso. Voilà, viens Matsuda. La lobby boye oko loba nini na bandeko ba yete o ba raté premier jour lelo. Lobby ba ya ou bien comment? Omoni pasteur Flamme d'Angola et loko na ngina bisayo. Biso to soutenaka œuvre ya Papa Condé te, mais to soutenaka œuvre ya Nzambe. Ok, nanzela na ye. Ok, wana nde tobongisi quand même. Okay. Parce que omoni biso misusu tozalaki ba oyo neti babwakama na fulu. Ba oyo vraiment ta mosusu bato ya mokili bamonaka biso tozalaka libanda ya liloba. Mais grâce ya Papa Condé ameki quand même kozongisa biso na nzela toyeba Nzambe aza nani na bomoi na biso. En plus toyeba puissance de Dieu ndenge nini se manifestaka na vie ya moto. C'est pour cela yango moni tozalaka mingi pembeni na ye parce que tosali mpe ebele na mokili. Tozala mpe bapembeni na bamusicien tomona baki ingratitude ya bamusicien. Nakanisa moto oyo azalaka pembeni ya mosala Nzambe azalaka toujours na gloire moko boye mpe etiaka ye mwa différente na mokili. Ok, yango wana omona alingaka Papa Condé mingi na oyo asalaka mingi vraiment mpona biso bana na ye ya etonga kwa. Séminaire ba oyo nanu baye te Nzambe nayebika kopia bango nzela. Omoni Satan azalaka makasi na lolenge na ye. Omoni bato ebele bayebiki lelo séminaire mais misusu baleki na pongi. Satan utilize bango na pongi. Mais na bapriere ndenge tozotia bango na bapriere lobi bakolamuka bakozwa makasi bakoya. Donc nayebiki Nzambe atiki bango te to abosani bango te mpo baye te akopia bango makasi bakoya. Ok, mais constant moko nga nasali na kati ya séminaire namoni bato ebele ya sika. À part ba miracle oyo esalami lelo namoni bato ebele ya sika baye vraiment esali yo ndenge nini ntango omoni bato ya sika ebele. Bon, omoni Nzambe ntango alobi akosala en travers motu asalaka kaka.
omoni na eloko nyonso eza lokola rentrée scolaire na kati ya banchiki omonaka bilongi ya sika bana bakolata bien bilongi ya sika ekokota banini baoyo bakozala baoyo bakobima bapremier baoyo bakozwa bakozala omona me bango nyonso wana baoyo ya kana baoyo ya sika baoteyama kaka na professeur moko baoyo bakozala na confiance ya professeur wana bango nde bakozwa baoyo mpe bakomona professeur wana lokola noko na bango lokola papa leki na bango lokola papa kulutu donc bango mpe bakobima na eloko moko te ntina fin de l'année alors oyo nyonso akoya azala na confiance ya mosala ya nzambe nde akozwa résultat ya bien ozala ya sika ozala ya kala na etonga ekipe te Bethesda amatisaka bato chaque jour akotaka bilongi ya sika chaque événement donc baoyo batikalaka après baséminaire bazalaka baoyo mpe bazongaka na église na bango parce que nyonso baye awa baza kaka ya Bethesda te tolobaki bien moto na nzambe alobaki oyo nyonso aza na baproblème ezotungisa ye bazokoka kozwela yango solution te baya yango wana omoni bilongi ebele eye oyo nyonso aye azala na elikia ke akozwa solution na nzela ya mosali ya nzambe oyo nakoloba yango wana oyo ezali so interview te eza déjà émission mobimba toyi tobandamisa koshite voilà vie Matsuda nabenga ta Matsuda donc bon terme Matsuda na nga naloba boye oza na bato bayebi yo parce que oyo eza interview surtout eza pena émission oza na bato bayebi yo parce que 4 coins monde bayebi yo na kolinga opesa bambote na bato nyonso oyo omoni kokoki kopesa mbote na pesi yo maloba na opesa mbote nanu ya liboso na madame na ngai ebian liengo bisika azali na ndaku napesi bambote mingi napesi lisusu mbote na mama na nga Maman Odette Moseka na Paris. Maman Odette Moseka voilà. Na Paris. Na pesi bambote mingi po epaza mama moko alingi losambo. Aza mama moko penda aza kati na Yesu. Na pesi susu leki na ngai Girene Berger moto na Nzambe. Yepaza na Paris. Na pesi susu bambote mingi. Na pesi susu na pesi mbote lisusu. Na bana na ngai nyonso azwa mbote ya papa na bango na pesi susu mbote makasi na moto na Nzambe na ba séjour na oyo aza nango na RDC awa na pesi mbote mingi na libota mobimba donc baza ebele Nzambe apambola moko na moko bisika nini azwami. Voilà, oui, c'est là qui vient Matsuda. Na micro, c'était votre humble journaliste, le pasteur Flamme d'Angola. Na caméra, tout ça qui na évangéliste Cédric Makela, l'homme valable. Na pesimbote na apôtre Idi Amin Lunzoke Mbombo Char de Dieu, Père Conde de Paris, toujours l'Icolopé, sans oublier Mama Bijou Conde de Paris, vraiment Moussala, Ezo Salama, Fondation Bethesda, Fondation Sunga Congo de Suisse, Nzamba Pambolayo, Fondation Monaco, apôtre Idi Amin, pasteur Tetendaya. Na pesimbote na Fabrice Kimpala, papa de Nzulanda, na pesimbote na pasteur Vincent Makela, prophète chancelier Lema. Ciao.